pasi mpona nani? Dollar emati mpona nani? Bitumba na este mpona nani? Bazoyiba mbongo na guvernema ya nani? Namoka akobaka to akobangisa. Namoka akobaka to akobangisa. Namoka biso. Namoka biso. Namoka biso. Toyete. Voilà, bandekolana, nazali kokota directement l'information vive. Oyo touti kolanda biso baso. Namoka tokapa. Dekolana, Tshisekedi blague avec les Congolais. Tshisekedi bandi kozwa biso lokola biloko ya masano. Bote. Nani mokonzi? Bandekolana, oyoki trêve humanitaire oyo oni azali kopesa biso. Oni alobi totika nano bitumba. Babakisi su 15 jours. 15 jours, on voit tika bitumba, soi-disant, ezali mpona koyede bato, bapesa bato badeplace deki ya biloko ya kolia, balukela bango biloko ya kolia mpo bazali mpe bato. Namoka tondaka, ce qui n'est pas mauvais. Namoka oye. Mais ezali mabe sikoyo makasi pourquoi? Ekomi na ntango nyonso M23 akomi essoufflé, il faut mindele basengela ye trêve. Basengi lokola cesser le feu. D'abord oui. Cesser le feu. Ntango sikoyo bakosenga cesser le feu, babakamati baremplace basoda balembaki oyo bazokaki bazalaki moni baremplace baravitaye bango na mindoki na ration na nyonso. Ntango bakokoma pre ale M23 viole lisusu trêve bango abondi su bitumba avance abotoli mboka. Donc on remarque après chaque effort à makasi ya M23 pour moto la mboka. Parce que ce qu'on a conduit makasi pour moto la mboka abimisi énergie au moins la mindele maman baye le quoi la barbie c'est trêve. Comment on a le thé, comment on a le thé, comment on a et donc on a biso moto tozali koperdre botomote. C'est les Congolais qui perdent. Parce que mboka na biso nde moto ezali maboko ya Rwandais. Parti de biso était mariche ezali maboko ya Rwandais. On ne comprend pas pourquoi Tshisekedi a accepté trêve voilà. On ne comprend pas pourquoi on fait ça ordre dans ma soldats va respecter tes voilà. N'a pas si exemple, bon na Israël. Israël a contacté Palestine. En Bondisi, Gaza, n'a pas constaté. Alors on bombardait beaucoup comme on m'a baba. Ce qui a dit c'est trêve, corridor, tika, trêve humanitaire, faut que ça soit de l'eau. Non! Israël a dit qu'on bombardait Gaza, a dit qu'on pensait à Gaza, a dit qu'on ciblait. Ok, vraiment de brava. Ce n'est pas normal. Les lois, c'est les bisous, dans le nord, il y a un bon cannabisou qui chiche. Un bon cannabisou, il y a un nord, mais tout le monde a mis bouton à l'élo Makassi. Vraiment de brava. On te va monter, mais tout le monde a cassé. Les lois FARDC à s'affronter. Là, on va s'en avoir. Vraiment de brava. Mais fort malheureusement, on te va dire qu'on déclarait ma soldat. On dit que, on a demandé la main à monter. Bakolia malamu te, balina Russia malamu te. Omonaki lobi, bapidiyaki liste oyo ya bato bakufi na nzala na Est République démocratique du Congo. Badéplacé de guerre. Bapidiyaki liste lobi, ezalaki publié. Bakongolais bazali kokufa depuis mois de janvier, banda guerre ebandaki, ezongaki na intensité nyonso. Tshisekedi ata mboma lisango azopesa bato batutela eza guerre. Namoka tondaka pa. Namoka tondaka pa. Lelo moye toyoki ministre ya justice akoloba bilobaloba alobi keno baprisonnier ya makala bakomi kolia déjà 3 fois par jour. Oliboma to liboma te. Totuni ministre wana ndeko nanga. Biso bato kutu toza libanda. Biso moto toza libanda boye. Toza liberté. Toza capacité ya kolia 3 fois par jour. Kaka moto azali na boloko nde akolia 3 fois par jour lokuta te lokuta te. Bato na baza lokuta makasi. Na moto aza libre azokolia 3 fois par jour te, mais un prisonnier alia 3 fois par jour. Bazozwa biso lokola babelele ndeko na ngai. Toyebisi constat mokamba ozali jeune. Lokola bandi na lokuta ya boye seke virus ya Chilombo ekoti obotobo te. Seke virus ya Chilombo osali ni Chilombo est allé chercher mon en 1988. Amoye adie wana po anyokola ye anyonga ye. Amoye nayoki lisusu deuxième
chose. Constant Motambalobi a kosambisa nanga la contimence. On dit que bazali kofongola procès awa. Bafongola procès, il faut basambisa nanga la contimence. C'est-à-dire azala te bakosambisa ye. Mais eza procès nini wana? Moto abotoli bino mboka ebele eza na maboko na ye. Et c'est pas comme président de la République dans la territoire mosusu, kati ya territoire mobimba. C'est nanga qui est président de la République. Vraiment etobela pas. Soki osambisi awa nde nanga kini bitumba kini ke. Nde asuna bamboka tiki. Ça c'est quelle façon de raisonner? Et une façon nini ya koraisonner? Parce que nanga azali na moment akomi na position ya force. Azali na 68 localités. Kine 68 localités à Botoli. 4 territoires na maboko na ye. So localité yango bazosala exploitation ya baminéraux na biso de manière illicite. Lelo boye Rwanda akomi premier pays producteur ya coltan. Akomi premier pays producteur ya or. Que ça rébellion ya nanga ezomema biloko kuna. Bana bazoperdre. C'est comme procès wana nde kolokola nanga na kati ya zamba. Oyebisi monsieur Constant Mutanda ayeba yango malamu ke rien ne manque le dialogue. Botobote eloko aleki dialogue ezali te. tozona expérience eloko oyo esalama na bane ya mikolo eleki. tomona mpe bazalaki rebele dialogue ekitisa ye mandu. tomona romero alaki rebele dialogue ekitisa ye mandu. Donc c'est le dialogue. Nous les Africains, spécialité de Bichot, ceux qui problème est surgir dans la boca, et il faut de localiser l'autre sur l'autre tirer compromis, donc comprendre ma mère où tu obtiens ça. Vous entendez? Avant de t'embarquer, vous savez ce procès. Je vous savez ce procès, maintenant ma kini bolo. Maintenant ma tiki bamboka, on a mis ça bien, nous avons ma sami si on a déjà quitté ça pour là. On est bon matin, les Congolais ont besoin de la vie. Les Congolais ont besoin de vivre de manière meilleure. Pas dans la vie beaucoup sociale et stable. Ata bimi na nzela moye ya kolia ya komeleza na te bote bote. Asimba mosolo na misala zali kosala mbongo zali koluka. Metala bango wa projet ezali te. Abona te brava. Mali ko mema biso na koya ba poste. Boki bahati na balobi. Bahati oli faut battre des congrès. Bata bahati balobi ki ba sepeli te na ba poste ba pesi bango ya pata ponya. Abona te brava. La poste ba pesi bango wana ba sepeli na mote. Mali ko kende congrès ba pesi bango des ministères. Bango bazali pour le deuxième cours politique na kata Union sacrée. Ensuite basite. Asala kali kopana ndoki. Asala kali kopana nana. Abona te brava. Allez toi est-ce que tu sais que la tosse à la bateau? Est-ce que tu sais que la tosse à déjà bateau? Abona te brava. Allez on va quitter bateau et mambo. Mais tant que n'est pas toi son pas. Mama tiwana. Maman so babona batona nyo soto. Balingi suli na boka o. Balingi suli na boka o. Comment que ne comprendre que la tiki pour moi va de kimia? Mon kana bitumba, dile mo teste sur la poste. Abona te brava. Oh la poste mo kana bitumba. Abona te brava. Ya mwana ba Congolais photo za la mayele. Ba trabole photo be na ba mwana loma. Aka matamba ko basa nini? Eloko ya motuya na ningine na bisayo. Lobby mokolo lobby. France Africa Media. Abona te brava. Apona qui présent Élie Martin Fayulu. C'est-à-dire le président a été plébiscité. Le président a été élu lokola homme de la semaine. La moment de l'envoi. Laissez-moi pour le président Élie Martin Fayulu. Laissez-moi pour Martin Fayulu. Alors, la qualité de Martin Fayulu. La France Afrique Média. Bakabaki, alors, la qualité du président Élie Martin Fayulu. On dit à Zali Constant. Ça va être là-bas. On vient salir mon travail. Mettez sous ma boca bagage. Mettez ma boca bagage. Avocat, les photographes. On vient salir populaire. On va être là-bas. On vient salir mon travail. À changer. À tirer l'espoir. Et à rebondir. Boca là. Mettez ma boca bagage. Est-ce que nous sommes dans le petit moment là? Est-ce que nous sommes dans le petit moment là? Ah, c'est que faut la faire.
na ngai voilà eloko lisusu alingi nayebisa bino gouvernement oyo ezali gouvernement ya batete ya bato oyo baye mpo balakisa biso comédie amoye on a mis l'information à Togo lobi il y a une communiqué plutôt il y a un communiqué ebimaki na nzela ya baréseaux sociaux na bamédia mosusu atalisi biso ke na moma oyo Tshisekedi akokundana ye na Kagame eza na dialogue deja ezali kosalama na Kampala namoka tondaka bapala eza kapitala nini uganda namoka tondaka dialogue ezali kosalama na Kampala Tshisekedi atindi délégation na ye kuna ba M23 dialogue entre gouvernement na M23 amoye nalobi bien dialogue entre gouvernement na M23 atindi bato na ye kuna na Kampala Tshisekedi fa atindi bato kuna na Kampala na nini nzo moso mais Patrick Muyaya lokola amesana na lokuta akomi kokosa bakor lelo azolekana top Congo mpo aloba na bato keno il n'y a pas eu rencontre à niveau de Kampala kuna, il n'y a même pas probable rencontre de Kampala kuna, qu'on n'a pas dépêché déjà la Kampala. Le coup d'être. Même si Patrick Muyaya, tant que Barouti kokene Zanzibar awa. Amoye. Akenaki wa Zanzibar, ma représentant rwandais, et ma représentant congolais. Donc on a le ministre affaires étrangères congolais, le ministre affaires étrangères rwandais. La délégation de Barouti Balé. Amoye. Mais Patrick Muyaya, on a le Kiabo, on a Patrick Muyaya, on a le Kiabo. Il a suffi que Rwanda a publié Biso ma photo n'a communiqué et rencontre voilà. Donc Patrick Muyaya Tokoyo Kayote, Tokoyo Kayote parce que le monde congolais est dans le loko. Le monde congolais est dans le loko. Quand Patrick Muyaya est un jeune garçon, dans ma il y a la mère mère. Donc on loue là le côté à Mende. Oko ça va congolais le côté. Et les gens ici à le côté de monsieur Patrick Muyaya et les amis la vérité. C'est pourquoi le président Eli Martin Fayulu allez Kolobana Bichard clair. Alors il faut tout sur là rencontre des dialogues, appelez ça comme vous voulez, dialogue, concertation, nini tout. On a retrouvé Kolobana Liboso, vérité. Kolobana ma vérité, oui. Tshisekedi loba na biso vérité peuple congolais osinyakani inakaka amoye osinyakani inakani nanga na bolokoloba ni titokomi bwezani loba na biso vérité parce que likambo ekosila na vérité botuko te alobi la vérité sauve botuko te ya mibale bokutani wana ezali mpona koluka réconciliation apres koloba na bavérité tobongisi sikoyo mpo ekoma lisu te tozwi bamécanisme na mesure totie en place nsima nango eloko wana ekocreye tobengi cohésion na mboka wana etongela pa est-ce que toyena tort to tona raison ale maboko mpona biso moko ndekonaka maboko mpona biso moko bandeko nanga na koloba na yo Kabuya akomi mopostolo namona tondaka pa akomi kosambela mpo apostolo ema apostolo bato bakata ya bababa bato bakata ya kongo bamokola bandefu ebe vertige balongoli na idps etindi akende kosimba tisi mpo bako namoka etondela pa mpona bitumba bango na bango bitumba eyindi obebi te obebi te eyindi to eyindi te naloba napanza Kabuya alobi moto alukeli ye makambo mpo ekoma boye ezali mwasi ya Tshisekedi namoka etondaka pa namoka etondaka pa Kabuya alobi lisusu soki nalobi naloba ebele kofunda ngai mpa mobali na alobi idps n'a jamais gagné les élections idps n'a jamais gagné les élections pendant na 2018-2023 idps a gagné élection te Kabuya moto alukeli bango ekasa namoka etondaka pa Kabuya alobi lisusu bomaboma ye moto asinyaka mikanda asinya mikanda ya badepute oyo nyonso bakotia monoko na kati ya idp alobi na idp so depute moko akanaki azali te ye nde moto asinyaka mokanda anome bango epai ya kadi yango wana nde problème na biso tolobi boye Kabuya